obi kinibala ya ba 4 biso na famille $20 suka wana côté balingana ki na salaki il pesa yo maninga donateur yo ngamo na bala to tina na bala ya baninga ape ba wola ngana o sakana tala mate ya moko kokata te mate ya moko kaka biyaya no tinga na côté ya leli po pielenga kolela aza pesa kolela awo yaki mutu kokos kende lola ezana batu misu ba ya mukilo ndire ba fraude ki le banchi bakenda ki repos batinda li banki loka banchi ba disere kota bata bimi pe mutu e compétent sala na kuta na ba dégâts vie soko bité pour ba mfutema ya difficulté yana mutu mutu nzamba tie na raso ba ko edake na famille oza na famille ba ndeko ba bonga mais on tolo kwa kisengi c'est que bongi ndia yo pesi bango oya bango ba ko piaka ote eza témoignage nzamba ko linga mutu yana bato nzamba tia na programme na ye oya ko edama ka te so ngamo na saleli te so za gogo la so za courage ko simba o remarquer o kemba mo kufa ka te batu ba chola ko ba dayaka yo pia quelle santé ba na mbongo ba beli basi retourner yo pia ke obela après ça ba conseil voilà comment biso to sana bilambe bele mam konsu ba bengo na fete bina okelete po na zangi elamba mais valise to etonda comment so banda ya zakane elamba mo makenda ba fete changer te mabona ke pe mutaso ya solo bate ya yo so mona nyama longole elamba wana lisesa makasi après ce schéma vraiment quand on a comme sus nyoka sanga maboko masantaka za à l'aise biso maboko na makolo me mal à l'aise on doit to kokate souci ani osomona nyoka so na masa misilo boka simbe na lipeka mais tant akenda kala ba na ngalingi ngami koleka biso bata maboko foyeba boko sidi nzambe atikanga or biyo mosala nzambe ti lelo sa mobimba otambola na ba dega mokufaka te bata malamba soke na église baku fidi kola pia ka bozo bano pesi nzambe faute asalo moderni ataki simba ko la rate vimisa ta mutu auto ba schéma bo saka na nzambe trop kaka nzamba tikinga yo bimi makamba tika kendo pitolo mona batiki bango ke bana moi so so moni mobile na mbonga bani ba dépense minene a changer bigudi na pas trop temps comment na simi so 30 000 faut yo ta 3 nzungu na moto ndire drum to zanga figa ko lalis et pas anniversaire à mutu te concurrence ani to baby so mbeka na ndako to na mbonga malonga tena simi so ma 10 000 faut que so ba Thompson senti na pondu ko bepsi de attaquer na journée pour na match moko bololé pour lamba pondu muko nango Thompson muko nango pour journée bendana ai bi prolongation te faux momi aningi match si la kana premier mi-temps Bonsoir chers fidèles internautes, tout dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette très belle émission présentée par votre humble servante, communément appelée Blessy Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je ferme de gauche et à droite, personne d'autre passe. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à votre chaîne. Je suis Lokamba Télévision. Pour continuer toujours pour accorder chaîne Bino et la Bino ba émission Kitoko. Voilà, je dis un grand merci à mon équipe technique derrière la caméra. Je vois juste Lokamba. Je dis un grand merci à toi. Et dans d'autres pays, ça vraiment ça la qui mange na biso et ça la Kitoko. Sans plus tarder, aujourd'hui je ne suis pas seule à mon plateau. Je suis accompagnée avec le pasteur John Oboebi ou à ce qui s'accabine partout dans le monde. On appelle ça un conseil, on appelle ça une piste clé. Voilà, dans un plateau. Je dirais à Montréal, à Fongolanga, il m'a déjà invité Nanga. Voilà, je dis bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Bonne santé, ça très bien. Ça très bien par la grâce. Dieu est bon. Kitoko. Pasteur John Lelo, tu comprends dans le monde actuel, tout le monde a un pasteur par là, tu comprends que pauvreté. Misale zate yango zotinda bango bakoma ko escroquer bandimi to koma ba passer bazo escroquer bandimi te bandimi nde misusu bazo bateke tani ni to komi ezatan oyo yo moko foye bananu kalkini nazo memanga pe comme ça un objectif lelo yo bokomi ko sala makambo oyo bo pese église privilège ba monela bino na lobi nyonso te il y a des vrais pasteurs basati le bazoté en dingue samba tinda bango mais la plupart des gens ne belé ba profiter na point faible ya bandimi mon dimi asa ignorant ba ko sa l'ignorance na eba lele na ndenga yebi te ndanga bien lelo ndenge to ça est-ce que ponga na bima na kendo lukelanga lipa faut banza ba tchanga maboko jamais on comprend nga bien
oyebi ke na vie eya na bamoma mosusu yo ozoforce me nzambe apekisi ozwa. Est-ce que oyebi ezali oforce mingi mozozwa moke oyo ayebi te koloba bakanga na famille to lisuma. Or lisuma te période yango eza ya yo te. Mutu nyonso akoma na esengo mpe bato mingi baa na mbongo ata bakokweyaka te. Ya na période moko soki esenga mbongo bakoloba zela nsima mbongo eza nanu te na espèce. Arate mpe makambo maza milliardaire me mbongo na maboko eza te. So ozo comprendre. Voilà. Soki bato ya mbongo baa na bambongo na banki baloba eri moko aza piaka. Ebongo babola bazaka na mbongo na banki te abetaka kopi ya coup de main koluka mbongo na taux du jour. Ekozala ndenge nini? Piaka degré. Eya na bapiaka mosusu yo te. Kande na loba période na yo te. Yango moni salela maele oyo Joseph asalelaka na Bible. Alobaka seta ya malamu na seta ya mabe. Soki batosaka Joseph te nde bato banga bakufa na nzala saba yeba maele ni Joseph azalaki na nango. Yo pe muto kokola na vie ya Joseph na kati na yo sa expliquer pasteur il m'a sentir que danger oyo na période na ozo mami lifa na bomba polo bilera piaka esovenga. Ebele ba bongo te. Ebele bazo liambo na lokoso Mama. On a le boutique à comprendre ngate. Kozela nzamba elo na ndoto te ki ozodia mbongo ebele bomba wana koyakate. Yo kanga bien. Kolo mokila sa cha yo. Calcula ko pesa yo forme oko malobi ezanga moko. Modèle nazo vivre ndena koyeba masekele kitro. Mbongo nazozwa ebalani te na baninga malgré tout age nangeso mona nkena za mukolo. Mais mbongo nazozwa eza mukie. So na landi calcula ko sisa ngomba muna tela ka batu no bima lokoso ba ko finganga azanga ku courage. Landanga bien. Pour Simba, il faut nous en calculer une période de Zapiaka na batela 10 000. Période de son asaka na 10 000 na kotelinga na baninga ba komona nga pa mondre famille na biso babola. Yo kanga bien. Avançons. Soko soki na période de crise, mbongo nyonso ko zapesa ngo forme. Ngana ko kende kopi na moyo na 5 000 na komata bisite. Bon wolo langana ma colonato comme 5 000 e bomba nga pesu ngana libumu na pourquoi? Avançons. Tala. Na wala bano makamba bien. Ma piste est claire. Crise comme la mututu. Okoyi ko sambela bitumbe yo, ko sambela pete bitumbe ye te. Yebe ngo mututu afa ko mampaka kuta na bitumba o ya sangite me ye yango moko. O sambela te bitumbe ko tika o te ti liwa. Nazo te ande ba technique yo bambela ba tu foti te ko mi mona pe za mabete. Mututu azana ngana beta 8 ans ya piaka. Nga 8 ans. Je te dis avec amour. Na forcer mesosimbate. Na betela bato ebele masolo te mpo na bombaka checking na nga na boyaka kosamba mpo bacamarade bango na nga famille na biso bapiake totondaka te nzoka nde période na nga te na force age epusani mbongo na maboko eza te mpo na batama nasala nini yokanga bien nazwaki fiere na nga na tie pe oyo tu nayebi ye nazalaki na komikitisa mwa na nga ke ndeko ne propre ozala petit to grand nakozwa fiere na tie pembeni oyo azaka na crise azaka na lofundu to kolala nzala na sa minene me mitoko eleli na butu nakosi soko eza piaka dose tous les cope mona malamu ezala petit no aza na cope pesa ye respect mpo pana nde mikolo asimi mbongo soko ketala bandeko tika fiere dakotala oyo te tu ba bandeko na yo kote kokende so me afupe koti na moto kanga moto mozela ti pourquoi koloba teke na ye kolia sa lokwa namona bino kala na ye kotala me nzoka nzela etindi nga na ya awa on va piste clé. Avançons. Yo kanga très bien. Soko memi fina oboy côté ba massa ba komona ote ba kansoko lokima ba konzo na bata mi pona piaka. Piaka nanga pesi raison na bato ba yebi ngata ba moni passe nanga ba kopota nga te. Soko sabi ile la pona piaka ko fingisa fina opambo ko bimeza o kabiki bo konzi likola piaka. Soko so comprendre nga. Très bien. Yo kanga très bien. Période ko sala soki tala mutu musika pesi o ticket yaka makolo. Maman, na peso kuri ya kobatama na vie. Omi cholisi pa batu dikola kozanga tina po leli mingi baninga ba kembaka me oyo leki. Baninga batambola na maîtrise. Yo aussi la maîtrise. Piaka na ngana zo peso conseil. Et panzana bisike belete mena kembi mingi. Elia linanga kolonga ngame ko le changer. Na ininga te mena pimelinga biloka lokumu. Oyo ko mema mbongo sa ekonzo. Soki naza na 5 000 francs. Na kosala tuna kota malewa 1000 francs 4000 etikali 4000 etikala na kolia biloko ya qualité te na kolia biloko ya quantité libumeto etonda yango na esaka batunga na kota ba malewa na senga pondo ya 300 fufu 700
oya moninga mabe na ko défendre fille nanga na taleli nani to na simbisi nga nani maleba to koti bino nyonso na tomba plan nanga botali nga na sali bino nini est-ce que na commandé ligorolo jamais na commandé de pondu na fu bino bosembaka mbisi ebele fufu muke nga pe na somi nanga fufu ebele mbisi muke équipé bino nani nani eleli ya mutu yo moli bumu no landanga bien er na lekaka na piaka na komaka lokola na komi aveugle aveugle atatikali mutakala owolola tamoni bino takoyoka bino soni ya nini ngai yokanga très bien ona pesa bapisa kozala ke isala soko yokinga nalenga eloko te nayebi kokatela crise corner na banda kosolisa tous les camarades oyo yanga ya pire na bandeko nanga nyonso nakenda kotala bango so nakuti kolia te seke chance nanga te me ntina kozonga wana kokesu ndaku te fo naleka place mosusu nakosala tu ntina koma ndako ata mwa lipe bima ya desana mwa sukela ma ya lobo nawapesa batechnique na vie zanga nyonso tika na dignité soko ozangi mikolo yango periode na yo te etalela baoyo yo ya sire oyo bakopota libanda te soko oza bilela lelo kolivre yo pamba naopesa conseil naleka na étape wana nabatela ba 1000 francs nakenda kotala mutu na mbinza apesi nga 2000 na ba 17 heures nazotala mbinza ti wa musika me lokwa naza na mbongo te 2000 esauve nga tana komi malembe 2000 ebombanga su lobi calcule la vie faute na nga te faute ya conjoncture landanga bien na mbinzo beti pied na boya kosomba basava kosukola likola piaka sai na sombi save le 500 mai ya lobo na sukala mapa mibale ebebi fo mena selana na linga sokola tazo sukola basani na sengi ndambo ya savon na pako na mutu na nguruti makasi po save tikala beta no kosokola ko kanzo nzoto mais 2000 wana na bombi pese konzo bomba dignité nanga kibomoto esa esala taka mukone tingana tambaka na nzana miso bato no bimazoba nzala soki eleke komisaka mutu kanda oyo na bato nyonso ata basali yo mabe te nayebi nzala kokoma kanda kokokola bana baninga mpo batondi basaka na pembeni na yo te mela lupangu na yo te bino tu balokataire nalingaka na mpe na porte nanga te pan nzoka nde boli afa mpo nanga boli ava likona avanga mpo na nini nzala mama napesa bapiste clé yokanga méthode naopesa sagesse akokoma mutu oyo babonga baleka mpe na pasi kobongeteli bamilio te kobongeza niveau kokóma na kimia nzambe apesi yo raison tosoma ndako te mokufi na bana kimia na ndako ya kofutela mabe na bino boluli via baninga kolekela bino yango bokanisi oka nzambe asala bino mabe nga nasenga esimbasimba te nga kolonga nga moko kolonga nayebi nga te nalesaka nga meti kokola nayebaka te ebeba ebonga yanga ni wololanga me namonake nga moko na forsaki esimbi te nzambe asukisi nga awa nakimela wapi nicolacola station atama ne papa okatana etali yo nasomba kia to se premier ko tsanga ndako 4 jours amanka tikana na papa okatana message ke ndanga ndako bana bake papa solo yeyo papa ye ya na sachet bakumisa na mwasi na bana we tikali mafu ata na tambeli bumupolele etali bino na nini o babele maboma matambra mutakala basambwa liboma ya bango moko keba yo challenger eloko zobo mabino lo fundu nako banga batu nako kenda nzela o te bayebi nga mingi kopo loko eza na matete na kosala te mpo nazali na bakamaradi totanga na bango kala toloba français olali nzala ngai te nayeba o te mafu ere na kwei nakomi ngai ye oyo joni te ngai oyi komema wana mema te mpo na yo nyama oyo kute kozala bie mpo na kabela oto so oyininganga mpe kamano kamaradi ekufi nawe banopolele na yina nzela soni nzela mbongo kango soni obengami tobonga nzela mbongo bakango soni te nzela mbongo mitanda na suka bakopesa raison zoba aza te mutu to aza na mayelo nzambe atya oyo batonga buding bayekolaki kotonga ndako oyo bateka na wenzi bayekolaki commerce oyo baza bimemamema nzambe apesa bango nzoto na makasi baza baporter mpo basaka fefekende ndako olingi nini yo bateya yo na te original nakosambelaka teke nzambe epambolanga mateyo wana bapriere ya kibomwana bapriere nanga ezaka nzambe ebombanga batelanga na masumu kobomba mbongo na ekonzo nga koluka nga kobonga ne nzambe nga moko nalesaka nzoto nasokolaka ntina nakolaka nayebi nga moko kolo nzoto nayebi nga te bo makambo etike pembeni na kotuna yango nini bateya yo biyaya yango moninga technicien de guerre natambola na bacondition moko illégal selon mutu so omoninga foka yango kotaka shoki ozonyokama na kotambola na moi faute na nga te faute ya conjoncture ndaka nga mpe soki ofandi eloko kolia eza te mama nga na mando bima nga ata oza voisin na nga soki olambi ata okimisi na ndako nakoya kolia
kokoyeba pe teke na ye kolia bon okende mama na kota so pana bino ebeli bokoti na ndako nga nasengi pince na mati likolo bato na kati kura ndako na nga tan kura ekufi na kitisi na bombi pince mais est-ce que pas voisin nazobeta kokoko boni bien wana John nini pana nga kura ekei te tozala fasi moko te bino trifase nga anglais tiana nu tefe politique ezolobama bazofinga kutu nanyo tokotala tana nazoba neno ata fufu te ndele na yeli yango te koloba te 1 2 3 chaine malonga ya yango pendant tokotoka ye moko ngangani te otiki nga boye accompagner nga panga pe na bandi na pe na nzala mingi te me maboko deja na mai sino takoloba tika nakosi te yeba shema yo osokola maboko soko lingo banda likwita liboso keba muto ozolia na tala ndenge ozokata soko dundi mingi aza courage lokanga opekisa tiko ozolia ebe bozo ina ta beta masolo ya linga pata la fufuta tala masolo bongo yokotela sesemi mingi challenger obike ba sona kina nanyo yo yebite yatkena fufuna maboko kolo bebele na nazokende challenger soko linga pe menese bongo constitution ba bouger te wana kututika yatkalika na komi na 14 likwiti tangi okosila kati tolabisa miba ndoko mutasilisi yango yeyo nakosi pamonake naza boboto na komela mai te mpona bateke naliaki nyonso nalende kota fufu me mai naotikala nga na komela mpa na nalende mu natiki yo yeba shema yo tala challenger alali awa naopesa kura briefing so webi kongo te kokufa ya kotala mama nga soko balinga obali challenger technicien nga soko balinga foza na endurance ventrale on dirait soda qui on dirait mutake musala soda endurance ventrale nga na koyena biloko na 13 natalika modele lopangu nde bato baza mingi balie te so tolembi ya biso avant tokozala badonateur pamba bombango na ndako ebima banzinzi me ezala biso kaka biso moko so bimi telaka libanda kontaka baporte bazolamba namoni ama akoko esebe pianga rapport na ndako ndire information nakosi namoni pota papa atumba si balambi etekali maakuku na maafifi walanga kanga mutema situ bango bana mingi kolamba fate kozala donateur pamba nga ata tole 0 heure yanga nini kuto za tobombi biloko na biso koma tongo sakana challenger d'abord makaya tokokongola moto na bango muto alambi atondi deja talaka su moto atiki te nakosi tokoza makala bonisi ebimi mate sa perte makala bongo makala tokoti na fufu peza lebe ebele yeba challenge yo bapiste clé wana naopesa bashema namonaka na kisasa libala nga nazokoka te olingi kolamba avant na mobala manevre nilambalamba avant oyeba fufu nga nalia nga nakutana bambimbi mosusu okotali mpenza obi fufu ataki na sani ekokoma lokwa nete edindaki na ebale fufu epoli na se mai nabwaka te osango nde soki na kati boye kote epoli mai nasi na bendi nakoti na kati ya fufu nabungisi yango na kati oyiba jango si mosali fufu bwatu mpe toka su mpe sasu na manka te challenger nayebi so bapiste clé mpo nakomi oteya bino na kura kolia mpo bolingiki bobebe eloko ele na mokili oyeba teka ngai na bakoka te mafilo ngai nakufi bolole bokufaka peteka baplainte nazobisa yo koma obali mobala manevre lokola ngai napeko mbongo wenza bibamba mozelo okende wenza fana bamandoi mobala mando asala na esika malonga obike wenza 11 etulisa mutu na wenza loboke na mbongo malonga ere misuni bazokata sika ya malili ezaka na prix likolo kendeka wenzelere bazobeta sife bakanga 17h45 soda zobeta ona yoko kota lobaka lere na ngai yango mama kosasa ngai natema na molongo ya bambisi ya Thomson nayeba teke oyo mbolongo nini po telema banzinzi bazingi mbolongo azomonana te banzinzi na banzi ebangisanga te na bi trafic d'influence na moto bokolonga bokotika mbolongo kimia challenger yo mama nasomba yango 8 na 400 soki kotelema osomba kotelema fixe te kotyela otalwa kanti olingi yango mingi yaka na ide na yango mesa lokola olingi oleka lokolo moko neti olingi oleka moko kosi oko te otelemi talango na licho lokola olingi te me nzoko yewa wana challenger yo ete amerika ao na moi soki akei butu ekoti wananga peka sana ndoki eza na kombe eloko oyo eza kutu na programme te me natalaka mpo na moi lokola
Na éviter ça, na tango ka réserve. Challenger. Na termina kura kolia. Mama, wana bana 4 c'est pas kolia ça bana te. Olingi makama minene lokolo tanga ki misala na ezala ka te okenda libala na français omonela mobala pesa mbongo mukeka otindaka biloko ya français. Yaka na aubergine. Kozang sa poivron te 4000 zo cha poivron na 4 kolamba nini? Olamba nini? Abebisi alingi be pisi na komba ya français kangi pesa biloko nyonso. Na pesa ba ke pondo a 2000 fufu a 6000. Mwasi mabe. Fufu a 2000. Ya nga ngaka mwasi so ba ke wenda tika na ba tomate bomba na ba fenêtre ndako. Na ba ndembi wana. Oyebi yango? Na linga ngo mingi. Mungu ana bomba ndamu. Et puis so zo tanga ye. Na wala bana ba kambebele. Lupanga batebele kolamba kana affection te kolala nzana sa ko seka. Ba mama là ba comment otinda ba na français pour quand tu tindi na français. Oyi ko tinda français quand tu ko kabite. Regardez papa il mange, c'est ka tinda ko senga. Il va tomber na batima na français c'est moi ngo alibi français ma. Na ko mexia pe boke na mana ti finale otondité. Or ya za suna deux goals ke na boy unique. Na lingi biloko te. Congo passe comme partout. Na boko la nani natika na nani yo mo bana ngata ma code e bimini ko lanzala. Bon laisse moi na ya voisin. Na laisse moi na voisin. Okuna tinda ke tinda lobi aboyaki. Ngana ko makabitinda malo kana kailo ka pima ke tinda ko mona na koliangu bana miso na bonga se asenga. Sakana yo. Batata ba ale. C'est rappel mais la tinda ki oboyaki. Na miso batata bazali nga bena za tata 2022. Ngaza batata karata. Ko ina ndako bana ba ko chama bokali. Boli ya bana nga na konda pona bino. Oyeti suka. Na yeli bino. Gada boti na bando lia boso macho bana bese ki fe mamo saki bana kanai. Comment na ekala mingi te bana batonda ki te bachemisi na oyo yanga faux mama. Contrôler bien bomba mbonga wenza cha ngona carte. Yabi basio. Bana challenger. Ngako la tsaka biloko na nzunge tini kelika nzungu na tundi na lokono santi kelali misini 4 to 6. Comment nzunga ke pepele bo? Konzuke ya kilo. Assassinio sana na kokaba. Okolongwa ba. Nasekina. Challenger alali awa. Tona lero kengela fio nuna. Totala libo mengo sangwisi biso. To nuni membongo na maboko ezate totela ta motema na biloko yo. Na batela ta côté moko. Biloko on poso kabali susu mwasi. Tout est à profit. Keba na mwasi atela kono vlesi na badinga na théâtre. Soko zato kuta misino kutu olambisi soso totikela mobali lipapuna kingolo kwa mopaya. Tolo ke iwapi. Mwasi mabe. Kaka toko nuna papa abano ko bomisa ngata ngana makira makasi ko kufa yo moko yo. Na bibi basio. Sakana. Ngana challenger. Ngabe na tuna kananga mama ochetolo wapi. Ya nanga yaki to mama po ba on baba privilégié. Comment vous voulez aller nzungo la msona tongo tala papa maya tia sinda na ya bunu kutu yo biloko elale yana mema biloko ya kilo même sanga tia pepe ni bolela la bolela biloko ya kilo po vimba ka sa motif ni bo saka na ngai ya ube bo bali ngato na bali bino tala ngana batata tembea ngaza batata karate ngama bala mikona ko benga no sana mona mbanda kana ya biloko leki kendo linginga te soko dingaki ngande fufu na ngeza matutu kwa mabaku yo sakana challenger Oye, t'as pas pensé qu'à 10 000 francs pour à 4 ans, je me recommande à la rotation. Rotation. Quand même, tu as 10 000, on a 3 000, tu as 7 000 au félé. On fait les autres comme néné. Et puis, quand on a besoin, moi, si on a besoin, on a besoin. Là, ça bongo. Na ino bino nyo sobo kende. Trahison. Ah, maman boko la bango. Kena bango. Na sai par nanga. Ada na fe batuna bano babota. To koma lelo ebele to tuna kadam kazaka koko na biso to panzana yenga ye na boti bino pe bo yenga yenga ko ko reconnaître nga reconnaître ma fou na sai pa na ngande ba yaki na ngande na ye na ndo po ya na oya na kosi ye ba mukili yo surtout ke ba sa na mbongo te bana ba damaka trop tine bango ba congé pa ya na pesa ba conseil bala mwasi moko pe falinge konzo opesi mwasi 8000 amata moto te sinon to bebisa mbongo ekolo na moto kende wenze makolo buso wenze musika kende makolo anga kena musati libongo na makolo pona pesa mbongo wenze na zama be fo sakana ibale za réciproque côté na côté degré fo alors ngani ngama mwasi akenda mi ba wenze makolo mwasa ko ke wenze 10 heures ata 19 na kama raté atelema ki passe la pluie na biso to lukaka c'est normal atali côté ba ekolo eleki moins cher mbongo na ba ekole balanité fa c'est la camion utaka loose termine na libongo mumbele
tant bakiti ba sac akangi moté mondira taki marchandise on c'est là ba kombele bikedi nanga moi si wana to ba kombele bikedi sana na masangu libela tango Nixon dire ba sale sangisa na kosi o meteke demi fo bimi na 7 bikolo e bombi ndaku fu fa mo pe batafu na makasi to pesa na mama bele manda ba mela on bana pe ba DH papa memela entraînement mais la pose beaucoup disenu soko lingi okola na ville ongola souci ya pasi okufa noki osenga mukilito ya boya tous les conditions sont bonnes na mbongo okuto na mabo soko za bilela le okufa fa au moins kwa nzamba salo mabe baninga bien ngana mema condition tout normal nazo te ngande kolonga na kabeli nani et ala kana etoko yo lota katenga na lota kate biso to lota alors sakana yo tala na yina mutalanda ba fertilité et ala tibilamba malonga te et lambe za fia mutu ta et lambe se bomba nzoto to yaka mitakala to songa mitakala degré frère conseil battre la dignité no likola piaka posséder par tout tamba d'objectif yebisa kama sina bana boka motema ngande kolobino ba fingira piaka mais na courage mukelo aussi manzamba ko sala bolongo na misu bitala tala mwana nga ona zoka yango zwa so ndimi bala kisaso kwa na faux poule nga ko mona nga mabeme ko to ko kendo mona pasi koleka awa tia bana bien conseil faut yebisa kama sina lingi yo ko tami su palite so ça baninga na moté panzo gari to pata ngali boso na bango aussi la valeur na lopa o ya dimanche ngola konjo pusi katini ko ndo trabo sanga bazongi sango sima naki na katina va pani mwasi atongo ke piakero mais to pese valeur exact fo momi ko bunga mwasi alinga mobali teli ko la piaka soki bozo lamba to okuta mwasi na porte ba voisin wala muninga zo lamba soko sa ko fundike suka so bomi ba sili nyonso ozana ba sili belé yo soko sa pa ba cheli peka soso kolo mobali oyeso ba boni ndoi wana ba voisin ba pesi mbote kolo mwasi azotala ta to pebi ko ye piaka fo momi na mgolo ko zambonga soko sa simona lipeka lo baka obike mama faut pesi $5 na senga ke umeli ngalo na libale bombi fufu to kabela mama affect yango yani bate nga mobala tembea nga soko sakano kei tala mwana makode ko tayiri ko lanzala na to tsesa ka badite na kabela bandeko nayo nga sina la to pete obi kilibala ya ba 4 na famille $20 suka wana kote balingana kina saraki uzakite pesa yo maninga donateur yo ngamona bale to tina na bala ya baninga ape ba wola ngana sakana tala mate ya moko kokata te mate ya moko kaka biyaya nwatinga na koteya lelo po pielenga ko lela aza pesa ko lela yaki mutu kokos kende lola ezana batu misuba ya mukilo ndire ba fraude kile ba hanshi bakenda ki repos batinde li banki lo kabanshi ba disere ko tabata bimi pe mutu e compétent tala na kuta na ba dégâts vie so bité pour ba mfutema ya difficulté yana mutu mtunza mbache na raso ba ko edake na famille oza na famille ba ndeko ba bonga mais on tolo kwa kisengi c'est que bongi ndia yo pesi bango oya bango ba ko piaka ote eza témoignage nzamba ko linga mutu yana bato nzamba tana programme na ye oya ko edama ka te so ngamo na saleli te so za gogo live so za courage ko simba o remarquer o kemba mo kufa ka te batu ba chola ko ba dayaka yo pia quelle santé ba na mbongo ba beli basi retour yo pia quelle belle après ça ba conseil voilà so yo kinga original côté ka dignité vite tant que ça o ça challenge ba la ti vrai varesme ba bi ba l'été o la ti ko pa modi nda mo za jogo faut ba vite yo maninga c'est intellectuel ngana tangata ngana yana ta aventurier hôtel nga be manka comment muta tanga te na Congo batu batanga mingi mais somo na lipa mais voyou emplacement serait bien emplacement ko tia biko le kamuta bibali et là so bomayo souci à vie le kiko luka de mingi ko tia souci à vite bima luka za ne konzo oko matayo e batenza mena ko tombola yo na ba no polele longola via comparaison ko bela motema pamba likolo ko tala ka baninga na ya ndenge to ya soka zui gloire à Dieu ngati na nzamba ebinga lokwa na kufite jour nanga eza alors kende ngo so kende oza souci ani o moningai comment biso to sana bilambe bele mam konsu bengo na fete bina okende po na zangi elamba mais valise to etonda comment so banda ya zakane elamba mo makenda ba fete changer te mabona ke pe mutaso ya solo bate ya yo so mona nyama longole elamba wana lisesa makasi après ce schéma vraiment quand on a ba mu komsusu nyoka sanga maboko masantaka za à l'aise biso maboko na makolo me mal à l'aise on doit to kokate souci ani osomona nyoka so na masa misilo boka simbe na lipeka mais tanga kenda ka ba na ngalingi ngami koleka biso bata maboko foyeba challenger ça dit trop hein na te ba schéma vie vraiment et là on se bo mabino oye mukile so komisa nzambe kwa sa mukina défaut
koyaka bote sala paro kokoka limite ya vie esuka na makoki mbonge monani so na bimi na 10 000 fois na komema vie na ndenge ya 9 000 eza kwa réserve so na 30 000 na komiti na 25 so na 100 ekonze bandi vie monani batu pe baye so inga mona koki ya kolia nga moko te komena kokabila baninga bokenda lokumu me nalala nzala na komibo mambangu likolo bobo ya boboto nga fona tonda bongo naka na kaba bate ya yo schéma vie batu belé bilo na tirte comment bongi to likolo flexion bandeko boya boma bozwa mais moi na babengani kwa minerval mais ndoko no kuno kabele di doit passer un problème odocha vino na manka mu ko pemba kongina ba rembourser yo te ba bataya za kizo zoba azoka famille so mabonga te likolo boboto non te original so yo kingo original pour réussir na visa makama kasi po tango zwa fo obo manzoto led baninga baso beta bale ba osaka nezo tango obi mabolole mena suko ko gagner pour les biloko malonga na poko akende makolo tala mutu akabelo 3000 ticket boya ko matabisi yaka makolo ko seka na miso ba metambo koma na poko na mbonga ticket otindi mali pa na secret o bakende na bisi bakoka zuwa ameli secret na bese kinzoto na nge konzu na ndimaki bo wolola me pona kolala na lala bien so webi makam na vite ko mona danger boko sidi nzambe atikanga orbi yo mosala nzambe ti lelo sa mobimba kotambola na badega mokufaka te batamala mazoke na bisi baku fidi kola pia ka bozo bano pesi nzambe faute asalo moderni ataki simbi akolaka te vimbisa ata motu ato ba schéma bosaka na nzambe trop kaka nzambe atikinga yo omi makambo atika kendo hôpital mona batiki bango babeli na oto original ya na babala mosusu ngo beti piaka na ote bato bakoyeba te kobanga bata mokili te bata mokili ba mabe soko za piaka bakowolola soko zi bakoseka so po mone ebele okomi okisi obala na alliance mabe obala ya kofanda mabe ya omoni soko landi bato kokwa na échec salelo motema ezotinda zana bakamaradi mekokota na bapisa makambo kotindo nyonso te surtout okwa na libulu ya na masa moso betele masolo mwasi na ndo pese privilège lingelanga mwasi pourquoi babeta masolo na moteka beteka yo mwasi na pande asenga mbona okoka te maseleke bele yetanga yo kaka ntango okuta na yale a déborder baba tolinga mwasi loaza faut merangenge tamala kwa bomba tombe chéri polera camouflage so za mwasi conseil gratuit obali mobile lokola nga chekenga ebi ko cheke atala comportement te yebisaka papa yo zoka mama lokola 5000 monani tikanga na cha porte mesa liboso ndako tanto wenzo ko zuwa tikanga cha telo mo oya achaka mesa liboso barabara tete kite bapimi na ke fufa quartier te ana chando mkola koteka kufuta nyongo bana bakobela kate voilà mobala peso teke na kokate obali mobala mankana tinga dese cette manœuvre e buda kanale mtala bate yo mama nakobeta pe 2 semaines ya piaka donc te ko moninga na 5000 ande na ngindi vie eza très compliqué na ngama moi ça pesa mobali ba idée papa boy na moni photo sala boy soki te sala boy sala boutique monanga mona teka te la place mona je te dis que bana moi so moni mobali na mbonga bani ba dépense minene a changer bigudi na pas trop temps comment na simi so 30 000 faut que tu 3 jours na moto ndire drum to zanga figa kolalis et pas anniversaire à mon touté concurrence ani to abebiso mbeka na ndako to na mbonga malonga te na simi so ma 10 000 faut que so ba Thompson santi na pondu obepsi de attaquer na journée pour na match moko bololé Roland ba pondu muko nango Thompson muko nango pour journée bendana ay bi prolongation te faux momi aningi match si la kana premier mi-temps na pesa ba pi secret so yo kinga Zamba Pambo. Voilà, chers téléspectateurs, vous étiez nombreux de nous suivre partout dans le monde avec le pasteur John Namoni Bozali, heureuse partout Bozali, tout comme Nasuka émission na dernièrement on avait pasteur John. Dernièrement on a na lingarabino tu fort. Oya yo kinga merci. Na teka na maseki makameza sérieux. Voilà. Na lingi to ndo nzamba tikanga te. Olekinde zoba mokoli na âge. Comment bana mikeba le teka yo. Okomi na mwasi na bana ebi ekonza kobomba vi na ote ozaka na musala malonga te lokola nga via mame on dit via spectacle babetela ko maboko na bar mais ça ekonza malo ya malonga na ba no clair otia mwasi na difficulté tala mwasi jeune garçon lokola yo koma lokola makoko moi ça jeune garçon nzala soke leki komi saka mbanga loko tout na mutuka okoboya na kitalatala o ngai te yo oyi nzala soke leki misaka la déborser la nyonso oma pena chemise no moko mo bongsa lokola masusa Gana Simba Sentina Benda Zaka na 6 comme na 13. Loketo baby ils sont en katani. Loketo comme ngaka bambwa mboka. Na obitu na ngai yo. Saka na vi.
Voilà, donc comme voilà, je profite de dire un grand merci à Rit Biki, à la Cléopâtre, et joyeux anniversaire à toi. J'ai dit un joyeux anniversaire à Rit Mutombo, la Moseka. J'ai dit encore un joyeux anniversaire à Tabazoviki. J'ai dit un joyeux anniversaire à Bato Union surtout Bazo fêter quoi, Bazo fêter anniversaire na bango na moi. Oh, j'ai dit un joyeux anniversaire à vous. Donc comme une souka, il y a émission na biso botika la branché, scotché, na ba émission na biso je suis le cap à télévision botika la branché. Ceux qui nous ont besoin de tout le monde à la prochaine épisode. Bye.